Des bandes à London TV. Atikala le katena TV na finga belle vie. Oui. Vous comprenez? Mutu na mutu azana choix na ye, mutu na mutazana ba façon na ye abonde la makambo. Des bandes à London TV. Bongi boko c'est problème na serre na belle vie. Belle vie sur sa serre, aza serre na ye. Vraiment nga la zo matanga petit frère na nga ko fa belle vie atindela nga contribution. Vraiment. Abenga nga la téléphone atindela nga contribution. Voilà. Parce que ezande choix. Des bandes à London TV. Na mona nene ya mta posta ki abi yo poko mi lokwa ngai ndeko no moyibi. Obi ke nene aza courageuse na sepela na ye makasi. Oh. Osepela nene na sepela na ye parce que azo reconnaître que azane moyibi. Oh. Nani? O ayiba bonga batabando. Nani? Ya mano no ela madinga. Madinga. Ayiba bonga solo. Ayiba yango akeda Turquie akanga kuna Turquie. Des bandes à London TV. Rita, laisse-moi te dire une chose. Ma chère, si réellement, beauté image à l'inayo, on sala nini moi qu'elle a été dans les réseaux sociaux. Et en plus, na web sabino kabino mbale, coquette. Yo na beauté image, bo balanate. Ya bo célébration romantique et les cas déjà. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bonjour, je suis le serviteur, au nom de tonton Hervé Lessaï. On va mettre toujours au salon à travers cette émission Analyse en parti pris. Analyse en parti pris. Les émissions de celle Rabino analyse sur l'actualité, nous sommes la biso d'ambo cannabiso, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Tout le monde peut développer en Canada émission. Aujourd'hui, je suis passé sur mon plateau. Je suis accompagné avec mon invité, elle c'est qui? Elle c'est Maman Leki Bissal. Maman Leki Yababakouk, s'il vous plaît. Miss Lolo, Maman Leki Yababakouk. Voilà, je dois développer avec lui beaucoup des actualités, de retoucher Nyons, théâtre, musique, tout. De retoucher parce qu'elle a l'art de parler, elle parle bien, elle s'exprime bien. Quand elle parle, chacun de nous a vraiment je dois développer avec lui, mais avant tout d'abord je tiens à vous remercier la confiance vous ça toujours merci à tout le président, merci à le président je sais le président de tous les avocats de SB, le président je sais le président de tous les avocats de SB, merci à Sila Bissalou, notre fille, Mams Kandé a voulu tuer. Bah, mais Hervé Nabinotou, mais Hervé à Lily des Suisses, Lily de mon cœur, tu avais déclaré. Et Zongi, Lily de mon cœur, Lily de moi, Lily de mon cœur depuis Suisse, depuis quelque part. Mais Hervé à vous. Mais Hervé aussi à mon boss, M. HD Boss Simon Loakou. Mais Hervé à Maman Pasteur François Vang depuis Paris, Église de la Flamme du Fait. Mais Hervé à Chiki Coco, Chiki Tomoval et à Pembe, Chiki Coco. Mais Hervé à vous. Mais Hervé à. Mon vieux Sam, mon coucou le nécessaire, Sam, coucou le nécessaire, Sam, coucou le nécessaire. D'abord encore 3 fois parce que ça Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autour à ma mère, coucou, moi c'est mon coussé, à le merveille à vous, merveille à l'aide du maître, à l'aide de l'homme, Iris le Padre. Hein, là où repose la confiance des tontons, Iris le Padre. Clin d'œil à toi, merveille à mon ami Patrick Beckham. Merveille à vous, Manassé derrière la caméra, si tu veux même l'engage avec moi. Pour nous, on a déjà un peu ça invité dans le Lombote, Mère Alek, bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour, bonsoir, tonton Hervé. Bonjour, bonsoir, Nabatounia, Sobola, Nabiso, na Demel Original Télévision. Bonjour, na Yemei le boss, hein. La PC, ma mère Hervé, hein. On a tout le temps à commoner. Tout le temps à commoner, boss. Boss, tu peux so mère Hervé. En tout cas, famille Mobimba, tu souhaitais, bino. Ma mère Hervé, na vie na Clo Monsambi de Bundes. Mère Hervé na yo moko tonton. Merci pareillement Maman Leki. Mère Hervé na Lily de Suisse. Donc babi yeme. La femme du quelqu'un. Mère Hervé na tata aussi tendresse Dibinga. Dibinga oui. Mère Hervé na président Josué Ngonzi. Mère Hervé na Maman Zozo. Mère Hervé na Chouchou na Nyota. Mère Hervé Maman Kati. Mère Hervé na Maman Kati, Maman Roline Zinga. Merveille na Babakouk nyonso ya monde entier, te souhaiter mino merveille. Merveille na Kongolo Mujanaï, merveille na vient na Enoch Lankoso na Paris, merveille na Master na Sogi Ngebas, merveille na Mami Longo ma grande na kati ya Londres, Macha Moumenu motema papa Jean-Claude Mibango, merveille na ya Didi Manina na Belgique, merveille na Françoise Betty.
Mère Vena Lissi Limousine, bon séjour à toi. Aza au séjourné déjà à Kinshasa. Donc, Kalaming était au fêté barbecue à Somo. Donc, le 30 dans le village Pandayo Ebit. Les citos l'invitation. Les citos l'invitation et puis Talarara. Ça, c'est bien. Il y a la caméra. Et ça, bien, biso vraiment au kita. On équipe Mobimba. Au moins, on a au grand complet. Mère Vena, même si la bisalou, Bekam Pomba Sen. Mère Vena Batunio, so Obalinganga. Naïbi qui a posé belé. Vous avez vraiment belé. Ça c'est bien. Je souhaite bien meilleur. Donc ça peut encore à bon à souka. Boni d'abord santé. Oui, santé ça bien ton Hervé. Santé bien. Santé ça bien. En forme toujours. Oui. Bonne famille famille à Babako. Famille à Babako tout ça peut bien. Famille mobimba tout ça bien, banoko ba maman. Maman ba limbisa biso. Ba ba ki biso tout ça famille bisal. Oui. Mais pour le moment pour le respect de notre papa. Oui. Oatika biso. Toboy na biso mi benga famille bisalu. To comme na biso famille Babako. Moi je suis oncle des Abakouk. Maman les maman qui a Babako. Tata moi si dit bingaza, tata moi si a Babako. Malgré les moi passe que l'on a biso mais avec le temps ça va passer l'on nango. Voilà, la famille a bien, on évolue bien. Oui, ma famille a bien lobby oncle Irano ya kotala ngai, tozalaki awa il kana bien. Donc, toute la famille se porte à merveille. Se porte à merveille. Et maintenant, là, Osasco, comment ça dit? Quelle est ta réaction par rapport à l'initiative de Zoaki? Va retomber dans les années, dans la fanatique, dans l'initiative de Zoaki qui est 2023. On va faire le boulot, on va faire la promotion. Va retomber. Est-ce que tu as félicitations? Ouais, vraiment. Te belé vraiment féliciter te belé na privé pe ba benga kingai maman le ki bosali bien vraiment merci beaucoup na initiative bozui boza vraiment batu moko bo réfléchissaka et puis bo bana nzambe franchement ton cœur avait eza facilité et facilité koleka boye na public kosenga batu mo boye bomona te me balinga bino boye ko s'excuser envers bango pour batu musu ba kokina ba pe ko s'en foutre ba sanga nini so bango ba kebi so boya mais biso na respect na ndeto lingela ba fan na biso na respect to linga ba baku to boye to bana toujours ko betsa bango mabaku yango to ye to ko senga to ki ko senga pardon et puis bango pe na motema malamu balibisa biso mais tonton Hervé dans ma bête so ko permettre nga eza na mutu moko boye ya na mutu moko boye je sais pas aza moi si vraiment na regretter na comportement na ye asa nini zelo tanga ka message donc émission to sali na tonton Irano ezaki même pas émission ya injure ezaki même pas émission to fingi to tangi komba mutu mais tala message a komeli ngaya message a komeli biso na nino neti chronifuati oyo afingaka belvi mingi bakolo chaîne oyo balingaka belvi te nayebi te soki belvi asala bango nini nazalaka abonné na chaîne oyo mais na désabonné po bazwaka kaka part ya sila bayambaka ba Miss Lolo po bafingaka belvi bolingaka mutu te mais boyambaka kaka batu po bafingaka ye. Il faut arrêter na ba parti pris na bino bozo finga batu likolo ya sila n'importe quoi. Na ebité émission auto salinga yi lobi na tonton Irano. Ezaki même pas to tangaki même pas mamba sila na kati. To tangi même pas mamba belvi na kati. Et puis ngane la vandi ko commenter ba luki ma. Ngane la vandi boy aname conscience na tikala o lekate na TV na finga belvi. Oui. Vous comprenez? Mutu na mutu azana choix na ye, mutu na mutazana ba façon na ye abonné la makambo. Mutu na mutazana opinion na ye, opinion mutu d'ailleurs ba sala ngo débattre. Nga na choisi ta si là pour aza choix na nga. Parce que ye aponi belvi, tant yo moni mission. Et leki na chaîne moko boye, oyo zaki abonné nango. Au moins que ba fingi mutu te, mais oyo commenter, mais moi ezanga tina franchement. Vraiment. Franchement, ça choque. Mais je ne sais pas. Tu as un problème, les sous-stalines, tiraillement.
bolingi boko c'est problème na sœur na Belleville. Belleville c'est sa sœur, aza sœur na yé. Vraiment nga zo matanga petit frère nga ko fa Belleville tindela nga contribution. Vraiment. Abenga nga na téléphone atindela nga contribution. Voilà. Parce que ezande choix. Et likambo choix. Oso comprendre. Voilà. Nga ba ko forcer nga ite ke na sala na tika ko lingane na linga sila na ete. Bango nyonso baza ba collègue na nga ba artiste comédien na linga bango. Mais côté musala na mona ke muto osa musama kasi ye. Siko na sa neni. Ngala ye la fingi mutute yo ye na komatela. Ata osa musama kasi ko eza choix na yo o chaka ye numéro 1. Ya. Papa nyonso mwana nyonso linga papa bango. Na kosi. Papa nyonso pa linga ka mwana. Mwana ye. Oh. Botika molimo o eza hito. Mama na ngai so papa so mama na ebiote. Franchement na ebité. Émission otosaki bande balexi suka kutu na boya ki kutu kokota mamba coquette desi rano kokota sanga na buzoba wana te mamba coquette ozo comprendre mais émission to sali to lobeli mambu héritier to lobeli liwa ya wilo et puis to ngai to simba mo makambo coquette ngam na boya ki voilà ozo comprendre mais na comprendre te tanti ce qui tonton botangi koma Belleville émission te bande balexi suka nde onanga mbali baluki makambo. Bon comprendre qu'il y a des gens qui ont appelé ça, imaginez mon à ça l'émission, à tant qu'il comme vite mais yo lobby qui a finga. Pour potigani na muto abatu. To boya qui na biso déjà makambo yo, on a déjà arrêté ça. To ba ki makamba ko finga makamba ko tanga ba ko donner to lingi na biso te. 2023 il y a des personnes et puis vous êtes capable de payer ceux qui le peuvent faire na kiti au lobby pe Belleville parce que ça ne déconne yo. Pourquoi pas ça comédienne yamboka. Ça le lobo bien. Ça le lobo le moi aussi des moi le bela maman restaurant na ye. Voilà. Na le bela maman restaurant na ye la féliciter. Mais si ko tant mutu moko boyozo ya. O mona ka ke na munona na finga menga la finga été. Franchement yaya na la poso sumukate na sina senga ba tout pardon. Mais na soka elomo moni musalo ne na vanda na kiti boy. Nde na vana na kiti na bibi énergie na nga eza musala na ngai babi l'ouvrier mérite son salaire donc c'est mon boulot je travaille musala na ngai eza analyse donc bate belé bakendela musala au poto si bate belé bazwa babonga na sima musala o koyela nga baloyenge te koya kozongisa nga na monde o te ke oke na oki kana na niatuelo moko boye après bat ba yebisanga ke tika ofinga. Maman soki tonton na yebi yote je te connais pas alors koya ka commenter na émission na ngate soki otali sopo boy ko tala il y a des gens au ba otalanga au ba yebi sanga ke Miss Lolo bien parler Miss Lolo très intelligente Miss Lolo raisonner bien c'est tout boy oza poser ya linga ngaku na za poser ya linga ngate on est capable de faire tout parce que toza ezab choix au tout ça là. Mais je suis capable de parler de Irsil Pechanga, je suis capable de parler de Dinana, je suis capable de parler de Balvi Kondi, je suis capable de parler de tous les artistes, de Gabriel Bolembo, de Bakata Nicole, Moutou Nyonso. Tous ça capable, tous ça problème n'a pas artiste monté. Alors, Ezaki concurrence moi pendant aux loyal par rapport à qui leadership et puis par rapport à Moussala. Il y a un moment où il y a un bongo, mais tout ça a un problème dans mon début. Il y a toujours un rancune, il y a un problème. En tout cas, vous arrêtez s'il vous plaît. Tolingi milimu ma bewanate. Toi dans 2022, ndé bota l'émission au boss tika ngoka na 2022 ba comportement na binoana. Boss la mission en 2023, bon mon na mususu ya bien. On en a marre de vos commentaires, de vos blablabla, de vos tout ce que vous dites là tolingi na tolingi te. Mutalo ba madame oyo fingi. Mutalo ba mabe oyo fingi. Au juste bozana besoin asara nini. Tena ebité. Bongi ka bandaka ko finga nga po bino boyo ka bien. Na lega la plateau mutakala po ba ka bien. Pour nani bazo profit. Ba ko zo profiter. Et loro te ya ba ko rater noko ba ko rater. Aba o lokate. Botika molimo. Gars il faut pas dire ça bo kolezali. Bo ya baraka l'émission. Na kangli puta ya. Ba ko zo profit na boyi. Nicolas Kanda. Na boyi. Na ko ici ni puta. La lembi surtout l'œil qui kef la lembi la ngai l'œil qui part dans la bonne ngai oh ba koto ba singa nga chela petro kongo mabe oh ba singa nga koko mabe obima bango eloko elekela ngai wana eloko elekela pe chel histoire à chel les ana généalogie Jésus Christ sur la vie attaque la bilo mbati ozo mo la chel sa bible Agenda Boaz yo mo santu Daibisio yo mo santu sikwa za et puis chel mususu
Il partait de ville en ville avec Jésus-Christ. Moi, je sopé là Jésus parfait, il y a marque. Azu ma misu na ye asopi na bakola Yesu azu suki na ye apangusi makola Yesu. Oh ba juif batikala ko sala te. Yo omona so benga chelo ka sesa la ngamte apasi. Na ka gu. Nga gu so benga. Les appels rappel on rappelle na pona na balite. Pona obala. Nde benga cheli ne na oyela yo. Mais si ko na cheli. Finga longa koko, finga longa longa mabe je m'en fous. Surtout qu'on a point na la sepela ka longi langa ne na linga ngo kana mabe na ngwala. Maboko la ngande ka ka ne na linga ngo. Ya nga za ka longi mabe. Na mona te et puis batu ba ko finga longi mabe ngana na mona bango te. Ba ba yebi bata bilongi mabe. Nano na mona bango te. Ba bimisa bango nanyo. To bisa nanyo. Bo tala ba nanyo. Nanyo. Nanyo mabe Aba bebo. Obi shuna mona nanyo sa makeup. Oh ko nanyo te. Na mbangu penda ba oki ba tu na nzia oki manini nzo oki mananyo. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, malgré tout ces gars, tout ça a plaisir pour na ba fanatiko ba lingara biso, ba mesana biso boya, et Michel biso qui na boya, moi tout ça normalement te seki, mais to boy ba problème to lingi na biso. Obi te ke exercice ba kasi za ko seka. Nga musisa mutu telema ngaya. Obi senga lobi. Ko seka langa na o seka o tanenge longo ngai musisa mutu. Kebe yo katuna suki na ebisio. Bokasi bokokanga. Voilà, merci beaucoup à vous chers internautes. On est ici avec Maman Legui, Yababa Cook, Miss Lolo. Voilà. Miss. Oui, papa. Tout cela non moi moukié. Na habité. Il faut tout ça à Nîmes. Il faut tout ça émission mon tout le la belle vie. Tout le la sila. Tout le la pechanga. Tout le la dinana Tony parce que quand on comprend ça me choque. Tonton Hervé. Et comme on soit. Non, au moins il problème mes amis. Biso tout ça la promotion ya sila. Kitoko. On doit comprendre. Tout ça là kitoko. Mais ce dit nana. Asale lo ni mo boîte bien. Pour ni tout le bas, irsi la salle salon il y a bien la qualité. Félicitations à Irsi Péchang à Black Line. Pour ni tout le bas. Pour ce que ça, bango faut pas kuta na biso. Te naza eloko boye, tonton fait beaucoup leka. Ndeti Péchanga. Bango ba kuta na biso te. Na yebi Péchanga ntango na ouverture ya boutique na ye. Na zo matanga mwana nga kufa sila ala kisanga bolingo na ye. Siko ngai bolingi na zo sa nini boy expliquer nga non. C'est ça. Sila assistant ngai na matanga. À ta présence physique na ezalaki te mais assistance déjà ko benga mutu. Ko tuna ndenge nini. Matanga misusa kenda ya mutu na mo akenda te. Te. Et ça va onde. Azaki na tournage ya. Ngai e bembe bim o bembe babakuk. Abakuk akufi vendredi e bembe bimi mardi. Donc si là azaki na tournage na ye. Ngala ko arrêter tournage te po ezaki déjà programmé. Asa bengi batu alloué déjà banda kwa futa ka mbongo ya osala ba film. Donc ngala zaka ngai pour mes amis, tant que solo là, il n'a pas bazaki. Azabazala été. Alors, moi, si biso, to pona déjà, to ça la choix na biso. Mais sans moutailler quoi, solliciter biso. Tolo belaï. Tonton Hervé, Miss Lolo. Tendance de binga. Na la besoin, et bossa la promotion et loko na boy. To boyate. Ya maison nanga, ya film nanga, ya l'émission nanga, c'est une ignorance de Roloba. Parce que nous on est là pour faire la promotion, pour nous promouvoir artistes. Pour ça qu'artistes qui ne bosso. Si. On est là juste pour ça. En tout cas, vous avez dérangé, vous avez rappelé les aides sur le moment Tolo Belassi parce que tout ça la choix, opinion, baguna yo, ils ont baguna, bachon na bichoté, puis bachon na bichoté, baguna. Alors faut pas qu'on mélange choses, compliquer les choses. Et tika bichoté ça, on a bichoté un dingue. C'est ça. Ça c'est bien. Tu dans ma sola martyr, héritier Watanabe. Ouais, héritier Watanabe, Gogan Totorino Atembe, félicitations à toi. En tout cas, osé, et puis tu as franchi les pas. Ils ont mis sans fierté, stade des martyrs, quand la jeune, le roi héritier Boye, affrontement. Ou à un affrontement. Au Pénababi, l'homme qui ne risque rien, n'a rien. L'idéologie peut jamais de faire, l'homme doit se battre. C'est ça. Héritier se battre. Et puis la vie c'est un combat toujours à 4 jours. Et puis, sont impeccables. Azaki a bêti notre totumte. On comprend donc. La musique c'était waouh, intelligent, musique intelligent, intelligent et puis un placement, il y a podium très bien, lumière qui toko
et puis organisation ya concert waouh en tout cas ma service nyonso o esalaki Joana na part na nga la félicité bino et puis héritier franchement bravo l'artiste bravo héritier Wata vraiment tu m'as épaté épaté nga kota la 7 ans de carrière 2 albums na marché mais autant d'ici stade de martyr wana oh batuba boya kondima moi je te dis que nga nandimi ko sala qui plein na yo il y a des grandes personnes oh ba sala kutu ba beta stade wana te ba kokate mais ba sala ba succès ba yema ba studio mubi ba sala na ba beta na stade de martyr ba redia misi ba bozi na ba Amanda Chance nanu ba beta stade de martyr na ba beta stade de martyr te mais si ko tal héritier goga totori de la tembe aye aniati peda stade de martyr a beti et puis oyo kate ke a keso mopanzi a chanteur à studio te a pena chanteur il y a des gens au babeta ba stade de martyr ba tela ba autotune ebele et puis ba to hebi la voix de moko la voix de moko si mali ba pula kale yakae pere moko oka ting oka kuna oloyeba diabo batu basepela la TikTok TikTok bombeza inonde okometa so de musique ba bongo baya ana mongo kuna usangisi nani kuno oyeli bisongo beti mais héritier abani na nzembo nzambe à honorer Jésus-Christ. En tout cas, gloire à Dieu. Alexis, à part Nzambe, nous sommes azatés. Même le diable a dit qu'à part Nzambe, nous sommes azatés. Oui, il y a des gens qui ont héritier a commis Nzambe na ye, héritier bête musique, vraiment ba sepeli. Le 25 mois ba zonga les 50 donc nga pena la part nanga na mona ki héritier asala ki bia atondisaki asala bien ba te be bazo comparer plan na ina ya fali ipupa bon la comparaison n'est pas raison on comparer plein ya mutu moko boye mais yo yebite ke bateka billet na 100 fois pour ba kota ba sa plein ça c'est bien héritier pena piete kamaki ponga ko tu bana pe bazali na ba biyango bateka ba billet et puis na mincho ba luka fi wana ba luka fi ala te simba monga ba billet ako kepe poto la mbongo oui ako bonga pe la mbongo wana amona na te tata to risque pas voyager na ya na bongi na vi na ye na mona nene ya mta posta ka bi yo po comme le kwa ngai ndeko no moyibi obi ke nene asa courageuse na sepela na makasi na sepela na ye parce que azo reconnaître que azane moyibi nani oyiba bonga batabando nani ya manono ela madinga ayiba bonga solo ayiba yango akeda Turquie akanga makuna Turquie tena atoka te nene ya franchement zombote oyambanga kuna TVA opesa mbote nene ya azo reconnaître que fille wana ape moyibi lokwa ye aposa mama ko yibo te nene azo sumbote deuxième beauté nene ya pardon c'est génial troisième beauté nene ya c'est spécial non tante ave aposte penya c'est le fille yango mbongo batebe ya billet héritier oteka jeza wapi nene azo sa ene akomi expecter ya IGF quatrième beauté IGF te yele mtako mo karaskoba tante ave nene abistique te nene aza pe ya mwala mungala solo ya solo penya ya solo ye et puis alobi ke yo héritier sali soni nene ya oyebi bozala soni te ya nene ya na age héritier plein wana salaki yo bengo plainte olinga mboma batu kuna stade po yoka gu donc bino bozala stade beti batu bakufi bilan autant de mort yo sepeli osali analyse te esalaki plein yo nene yo koza ingrate envers héritier nene ya yo koza ingrate envers héritier Watanabe non franchement
omoni bino banene ya boa bandoki boza pena na maseke yo za na maseke pena buto bimaka eboti vraiment OK pumbwe ça c'est bien. En tout cas, héritier et l'équipe qui comme va déplorer car par rapport à mort et à Willow, un bon comédien, que son âme repose en paix. Mon frère, tu étais un bon pour nous. Tu étais vraiment un vrai pour nous. Et ça quand tu tout le basso mutaku fini tout le bolam moi je connais un Willow. Il m'appelle toujours président. Il me respecte beaucoup. Vraiment. En tout cas, non, on appelle ça mon cas ça n'engage que mon appart. Ils ont des pour Koufi. Même Ngapena na mona place à Willow a manqué tout respecter. C'est un bon garçon. Voilà. Yeka Bagé. Yeka Matumboli. Voilà. Matumboli ngo pesa rateke ya so ya ndeni te. Ya ke bovandi bo l'ambiance ya Tumboli o mwanini ata bokutana na nzela boy na boy. Mais à Willow depuis na yeba Willow na tikala yoka Willow na problème te. Batu nyo tala siko degré taba mi bali nde baleli a Willow. Taba mi bali naoki na talinde Jérémie Zolela naoki mawa moi mbala Zolela na passe na motema te na vie faux à la boy vraiment la vie faux à la boy malgré Koufi trop jeune vraiment trop jeune 33 ans donc vraiment ils sont jeunes trop mais ça qu'on dit ton aucun message naoka passe naoka qui passe et surtout que tozaki na kati ya SOS ya dini ya Wilongo vraiment et dérangeant kinga kota la batu tonton nani Serge pasteur Serge kuta sala na prière je me rappelle encore avant jour de malakoma na tongo longo to bondela pona ye en tout cas Serge pasteur Serge sala qui vraiment prière pona Wilo batu nyoso ba répondre amen 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 mais est arrivé sur que jour à bimi coma passé 4 jours dans coma 5e jour à bimi 6e jour à Tikimiso. Donc il y a une date historique hein. Pour nous la coufa le 23 ah oui la coufa le 23 et puis maman Chalamon la bakundia le 23 il y a vraiment date historique ah oui le Tikibiso n'a pas si mais ça va fondre le lonzela to lo baka paix à ton âme et âme na yo en repos ils ont vraiment repos parce que Ozaki meilleur pour Nabiso bravo l'artiste. L'artiste ne meurt jamais. Voilà. Vraiment, famille Willow, on a la part n'a souhaité bango ba condoléances. Ba condoléances la famille biologique ya Willow. Na otala nenge mama Zolela. Surtout. Ezo sala pasi makasi. Otala maman pauvre femme akufeli mwana na ye o azaki pe na assurance que un jour mwana nga ko aider ngai. C'est ça. Mwana kufi atiki mama et sala pasi. Vraiment ça fait mal. Et surtout par rapport au pays à Willow, à Tikipé, moi si Nazemi. Donc, ils n'ont pas si les sous-sous. La soeur d'Abisso, moi na Bisso, à Tikali Nazemi, ils n'ont vraiment pas si mal. Tout sungai kaka. Moi, li passo eza, moi kwanga so monani, ko salaka moi geste po, aza moi si na Bisso. Ça c'est bien, aza moi si na Bisso. Mais parlons maintenant de Batmanobi qui héritier Moutalek ici. Bon. Colexaye to colexete wana toye bakanza même tayebi au bon tonton Hervé l'état na biso congolais indima na okindokité sorcellerie l'état na biso congolais indima ngote et puis ce qui tolobi ki héritier Moutalekisi est-ce que toi là ba preuve c'est ça et là surtout il faut avoir des preuves pour confirmer en gros tant que tu vas que l'état nani héritier Alexis Awilo photos en la confirmation top jour héritier qui n'est qu'otika Awilo nanda kwa nganga il faut ça na mutu moko accompagner qui est oyo beta lisolo en tout cas ba mamususu photo tala ilo ni to koloba lelo komaka mutakufi o balier Moutakufi au balier. Mais Nzambazo et Sabiso, y arrive-t-il le malheur dans une ville sans que moi, l'Éternel Dieu, en soit l'auteur? Ces jours-là, ah oui, le temps a bima qui Nzamba et qui ok, en ça l'accident. Oui. Tout comme bien le séquien. Donc, Yeba qui est moi, en a vu naïe et Kosuka le 23. Bien que ça mort mort précipité pour Bible Zoé Sabiso, pour le plus robuste 80 ans, pour Nabao Vanini 70 ans. Nzamba le vie à Moutou. Et qu'elle est de 70 à 80 ans pour le plus robuste. Mais si autant au monde a mouké à 33 ans, à Koufi, ils ont passé. Mais destin est décidé bongo. Au moni, destin est décidé bongo. Toi, tu es là comme ça, la tête, tu peux se dire merci.
dans les circonstances nous sommes nzamba bito kumisa ye to kumisa na circonstance ya ndenge awilo atiki biso pour son nzamba permettre kité bien qu'accident wana linga nga sala maman na accident a tonto ave accident pela a nyoso ba parapluie ekotanga makolo nanga na koma konguluma pona zwanga otambola bo babetanga batonga ya makasi mais ngai lelo na koma nanga otambola nzamba permettre te na kufa mais batu tant que na l'hôpital na Saint-Joseph batuni nga bosala accident na expliqué na 16e rue Baxter ta accident oyo salio il y a 3 semaines passées batu ba uta ko yiba na lemba bakufa sur place mais nganzamba a permettre que osano mabemo bango bakenda ko yiba yango bakufi mutu musuku ta ko leka ka beti bakwa kufi musupe na pongi ya kufi ki be ka bola to za bien pour akufi liweza bandenge bele donc to kumsaka nzambe to kumsaka que son nom soit glorifié mon Dieu donc on peut que massage Jésus no papa maté bo beka sina yo yo to pesa ki biso awilo yo be muto zui yo mo pesi yo mo zui ozana eloka ko lobate kumisama na yo sanjola mana on est la mana ko mo bi que circonstance c'est comme la biso to kumisa kombo na yo to amen papa yo suis le kanaki mais sinon awilo pe à ton âme nzambe alola ayamba fondé la porte ya lola ozala vraiment na kimia molimo no be na kimia ba inina ba mona molimo no te to penzo to no te nyoso ya yo eza epa ya nkolo waza mokili pe mo bix na biso to tiki nyoso maboko na eza vraiment kitoko makasi mais sinon programme non ba salité te programme na ba salité en tout cas programme na ba salité mais est-il que na groupe SOS et senga ba mbongo foka ko tiaka parce que na déjà le dernier jour facture et bimakana no avant kufa ezaki ya $2000 pas wana ba kisi banda osoma ba chaque jour ka kisa 300 ya 200 ya nini vraiment ba comédien batika ki ya wiloté donc groupe ya SOS ya wilo ils ont continué o Monica ko participer même batu na biso balandara biso o ba Monica ba ko assister na pona ko kunda wilo to moi contribution quand des alaka ba numéro o eza affiché ba eza ba numéro ya Minata ya tonton Serge donc so ba ko benga bango ba tsata moi quelque chose peut et ça la bien voilà ou soit vous m'écrivez dans mon numéro on va transférer nos numéros ya Serge na ya Aminata pour sur na bango ils a vraiment no moi malamu mais les gens disent que en sous le a bombardé les sources non en sous la bombardé té au moni tonton avait koyoka ezaka mabe qui ko mona comme ngana zala wana en tout cas en sa bombardé en sa pesi artiste et comédien conseil voilà ayebisi bango il faut to miyebaka il faut to yeba valeur na biso ozomona parce que ezala ta mukolo moko te artiste musicien aya artiste et comédien artiste musicien aya sala artiste et comédien carnaval ata jour moté to artiste et comédien a presté bo musicien aya wana vandi a Hollandais a sa pesi biso conseil alobi to talaka parce que to perdre ndeko na biso wilo pour la ni poto ke ndeko yamba frère na biso héritier alobaki yango na ndenga mabete mais tellement ba comédien baza ba co-héritier ya motema mabe na répéter yango chaque jour bazi message wana ba transférer te écoute ba transférer te toi la groupe mutakoza capturer ba transformer yango ba transformer te bazi ka message en sa komaki kuna na hôtel place héritier fandaka ba ke memela ye ba ke lakisa ye avant concerné bazaki logette ba memelié na ba comédien talaku mutuno ans ans na héritier batisa déjà ba relation bien talaku tu mutuno ans ta makambo a lobby daba la ki seboy bangi ba baby sa relation ba siko kaka kuna place héritier azalaki et même na bato ba yebi pe ans ti ba so rappelle bien bato héritier ale ba jupe ba yebi si ans tala batu boye ba yaki awa ba yo funda yo ta mambo komi ba lakisa ko prise ya yom to sala bongo nzamba mona yo nzamba mona po tangu bino wana matanga bino mo ba comédie oyi ke ba comédie ba ça compliqué ba comédie ba compliqué très même quand ba comédie ba héritier mutalier awilo mais quand ba comédien wana na concert bazalaki quand ba comédien na répétition ya héritier ba kendaki ba comédien na évité en tout cas ba pexer na kofinga nazo lingana lobelo mo boye mais choqué ne mokili na tiki
La tiki tonto Hervé. Tika kolobate. Non, bate, la tiki. Kolobate na te ko make up coup du thé. La tiki président je sois la tiki là. Kenanga bon. Est-ce que peut-être wala président qui muta malam? T'es qui muta mabe. Bino oui les gens mort. Ah mort ya kuna akufi. Mais boké répéter hérité. Jean niveau. Les comédiens vous êtes comment vous? Hein? Bon, on comprend les bibliothèques. Bon, l'accent dans le sens, les sens ni en horizontal, bien ni en haut. Pardon, Bad. Vraiment, c'est pas bien. Tout le là, oui, vraiment, la montée, maman, parce qu'il était avec nous. Il était un vrai pour nous, s'il vous plaît. J'insiste, hein, parce qu'il était un vrai pour nous. Quand je parle comme ça, parce qu'il y a Yebi, Azaki vraiment respect. Et avant d'être vraiment qu'on respectait tout. Il y a beaucoup de jours à matin. C'était matin à Nani. Tout à l'heure, ce qui va pendant tout na matongi na couloir. Tout ça rappelle la bino pe boy. Oui. Ah oui, là il y a une sera. Matin à Diana. Il y a Diana. C'est après. Na omela na mbongo na yo. Na hésita kututé. Casse. Na tena danso arabon. Ah oui, le vanda. Oh Mélanini, Amélie ceux qui cassaient, ceux qui boffent, ma Amélie. Pourquoi? Moi na malamu qui bien. Ah oui lo. On va to sara bolamu polobi na biso. Ata ceux qui to zate, ba toi kanisaka ta bana biso même mabota na biso to kotikaka. Nyonso to sara refuta maka ana se. Eza mutu mso azo bana vérité bino bobimisa mutu mabe, mutu akofinga mutu aboye. Mais si ba hypocrite. Eloko commence à loba ya eloko commence à loba. Eloko ba ko sara que la vérité message. Vraiment des hypocrites. Yako sakana te les sorciers. C'est pas normal. Ba même penya message wala inde la répétition. Héritier état mutu no ans. Bolinga héritier boma ans toi ça ans ni. Héritier comment la relation héritier ça as bino boyebi na bino ngoto. Boko tia deuxième. Vraiment. Parce que soki yebe moko héritier comme c'est un message que yo ça ne aussi gandé. Soni. Et puis as nenga zana ayebi bato ba keda oyeb héritier. Ah ça oyeba te. Ayebi bango. Ayebi bango penya bien. So bien bato boyeba daga ans ayebi ça bino sko ndenge nini. Soni asa siliki a quitté groupe alobi ndenge za boye. Batsara lisu na ba SOST na ba groupe ba SOS. Soka za besoin aider ba benge na privé. Na comprendre ba comédien nyonso esalamaka ba bimisango ka libanda. Yo bona ba voice te. Ba ba linga muta kufi matière ekoti na YouTube po ba chaîne YouTube na ba Elia. Bazanga ba créer ka news te. Biso vanda biso. Comme na ngai so na seli bango actualité allez. Mise Timbuki a fini mutuki ngandi. A fini bino ta bosu message à Asboge la sécurité. Bo salé bien. Asi 16 ans de Olabino. Et les gars ko finga. Bo be bisi réputation. Oui, confiance au héritage qui n'ont pas na ans. Et l'ongwe mbamo. Mais confiance c'est là quoi singati. So lisita, so katani bakangi lisita lo ba fiela nga waze kwa. Singana kane bakangi bongo. Mutabo na ka master azoki sangai. Ngala kamara na moto solo la talo bala ngalinga ngati na ko sani pala bango. Depuis 2017 style le to solo la te. To solo la te na après tant le malobana conseil c'est sali ayeshi ko waluka ndenya zong sa relation. Na isa na besi mbate ya. Ngala ataki ngala zonga simate. Mutu da solo bel linga ka ote. Alobe on a sakwiti talo on a normal boy. Et ça déjà linga haute. Yo pe boya e. Na boya na classe. On va ça assemblant. Et belé bot. Au moins 2023 et belé botika et botika en 2022. Botika là. So on a sous na ngate. Au moins sous profil na ngate. Yeba yondo za moto tika 2022. Botika en 2022. To kota ba o baza ba vrai na biso. Si. To zi ba vrai fonio so to tika. Botika ba on a 2022. 2023 to continue ba vrai. C'est pas normal. To changer. Mbula sika izaka mamba sika. Bien bakanga bazo mema ngoti na 2023. Mbula sika mamba sika ne tuna batumso mbula sika ngoyela nini. Cash lettre chiffre me changer. Balongoli de la C3. Bato batakanza. État libango. Badi état d'esprit. Muto azala aza l'état d'esprit de muto azala sagesse d'intelligence. Quand bino ba mbula sika mamba sika ezate ke so balongoli chiffre de ba C3 il faut niter. Changer caractère, non, changer comportement là yo. Sans arrasonner ce ni tika.
Sans avoir hypocrite, tika, pour hériter au royaume des cieux. Sans avoir mopandi, tika go panzabat. Sans avoir monté, tika. Tika, qui a monté, ne toujours. Ya monté. Comment ya monté? Nous devons avoir ya monté, nous sommes à côté. Ozwa a oté. Ok, ne vous. Ok. Si on a comité. Ah, comité. Si on a comité. Ya monté. Bon, il faut écho. Ya monté. Ya monté, voilà. Aza monté. Ami yeba. Ya monté, ça ya monté. Ami yeba, ya monté. Ami yeba, mais ce qu'on semble. Ah, mi fait que tu yebi que ça y est. Eh, ya monté, tu yeba la personne que ça la yo. Ça c'est bien. Miss Lolo. Oui. C'est un autre coquette sur soit dans les réseaux sociaux na ex-femme il y a futur proposant naï. Tonton Hervé. Au moni dans le bagage là moko. Les filles à moi les gars y a ménagé tant. Comme mécaté. Tu dois faire yo pour que mon téléphone à ma case. Na hotel. Dieu bien de maman na bazo sepela na ngai. Oui, tu as besoin de ça, la bande de bien besoin de bien lander la bango bien, comme meka ko fingate. Dans le ça da vie na point de vie na okaka. Ngala lubaka zolo ya. Ya Rita. Ya Rita. Eza kwa ngunza. Toi qui peux te zonger Rita pe vidéo pe nous sali pe sur mona. Bon, nande on va bêter hein. Nande on va bêter Rita, nande on va bêter. Babi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme sage bâtit sa maison et l'essentiel renverse par ses propres mains. Tu as renversé ta maison. Laisse-moi te dire une chose. Bato mo finga na ba français te bo yo ka français 2022 suka yango. Encore la français sika 2023, il faut changer. Rita, laisse-moi te dire une chose. Ma chère. Si réellement beauté image alinga yo. Oh sacré, oh sala nini moi que la tena réseaux sociaux. Et en plus, na web sabino ka bino mbale. Coquette. Yo na beauté image, bo bala na te. Ya bo sali biso romantique et les gars déjà. Vraiment. Bon, aux ça biso sous tête on va le vendre à tomber ta maso na bino. Vraiment. Na bino mi balé beauté image au sakana na bino. O koto a beauté li bana. Li o mi ke li bala o balobake. Mo papa a mo balé o baboti. Li bala eza pèse ko na okabwana. Bala bongo. Et puis ça là on dirait bongo. Et puis beauté image azu mukanda na Simarita soto si je ne me trompe pas. Azu mukanda na Simarita. Ah voilà, éviter hein. Alors tango obi te franchement la deuxième bureau mikolo il y a 2022 baza penya ya Android. Il y a vitesse à fusée penya donc ana posa mbanda yeba ye. OK. Ba deuxième bureau ya kala ba mi bata makasusu baza ko mi bata ma ya lelo. Ya lelo. Comme ça assurance en mobile. Non. Tonton Hervé. Au moins mobile ndai ba moi so ya lingi. Akoya so chérie je t'aime. Aye koto chérie je t'aime. Mazana mwasi na ye o ya lingaka. Okoza lo kitoko ngala lokwa soleil. So mobala lingaka ta lingaka ote. Voilà. Mobala linga mwasi na qualité, beauté intérieure, na beauté extérieure. Ça c'est bien. Mais plus eza beauté intérieure. Ça c'est bien. Mobala ta la qualité mwasi ya bali. Okoza kitoko. Tu parles bien français. Tu t'exprimes bien. Osons défendre mobile non on défendre nini façon là. Mais yebaka elo moko. Mobile a le quoi bébé. Faut choisir. Ça c'est bien. Mobile a la place à maquiller l'été au kima. Moni même bébé. So ma parents ba yo la théo mona ka pour ba ku feli mwana. Pour en tant tes activités. Non malade so beaucoup considérer à ton. A ku finaye. Alors oui a balingi ngate. Coquette. O mukolo. Ah so na bi mukolo o e comme la fingi. Ya yo za tanti. Na benga benga ka sœur tanti ka. Té. Jeune sœur pesa iso na ma. Bemonde si fala comme ko benga ba jeune frère. Et maintenant c'est ma bio a payer o mon Dieu benga petit. Benga ka
Concert. Concert. Comédienne. Concert. Collègue. Concert, les bateaux, c'est la chronique. Yes, la collègue. Collègue n'a pas coquette. Si réellement, il y a beauté image. Ah, chaque bakanga. Émission na ya. Chaque bakanga va le bloc aller bunga. Tes ali. Ah, c'est la même émission. Ah, bah là, ma maman fait ba olinge soutien. Tayamba kaka. Ateka bilo na bango ta. Azong ça. Azong ça na ba biza kato. Tes ali bilo. Est-ce bilo rabat. Est-ce que teka ngwa so. C'est la conférence de presse nga zaka on dit ezaka ya lokuta. Ya. Okaba munene wana Viviana tourna nango. Maman Mélania mon arabe menina nande ayolo bakia ziblo ne ateki. OK. Bon. Là c'est entre parenthèses mais sinon c'est une star. Bon. Ma sœur. Ah non, le ballon fika te na contrôler ngatonto. Non lande là. Si réellement au français 2022 et sous kaka a. Tu aimes beauté image. Maman langa. Pesa mbal no respect ko. Te alinga ke beauté image pas alinga ke vraiment un solo. Na boité. Ça montre. O moni romance basala yuana. Hein? Ezaki elaki sai ki beauté image alinga yi. Alinga si. Siko o moni pour garder mon bali na yo. Zalo kwa mama tete. O mama tete. Mama tete na lo boye bien. O wapi o lo bela o ngana yibi za o wapi. Moi ça pas tabulé. OK. Yemta no sala banje mambanda nanga na yo kaka ena sango ajawa mami kele o mambi na belle. La beauté d'une femme c'est mesurée na ndenge batomboka bakokumisa lokola bakumisa kitoko ya Belinda na miazi mokili bayoki. Jimbona. Den 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 den. Oyebi mobali boko et la démarche ni ya sala po komala mbongota. Beauté image ya. Pekisa basi na yo. E kitsao. Hein? Et kitsao. Personnellement naza nga la problème ni ya coquette ni ya yo ni ya mwasi na yo. Mais babiloko mususu o ezo leka na réseaux sociaux et perdre bino crédibilité. Bozo perdre crédibilité wana. Hein? Bato ba corrigeaka ba o tia faire perdre. Na yebi. Bino ba o corriger nga. Boto image pesa basi do mi balé conseil parce que Rita c'est ta femme. Coquette aussi ta femme. To benga bongo. Na sens à bien. Mais baza ba makau na yo. Ba concubine na yo parce que au bali dans mututé. O va bango na concubinage. Ko ba na kuzu yebi. Nana. Na coquette. Coquette abala na kuzu yaya. Teza balba mususu senga te ka ba. Monde à réseaux sociaux. Et quand on fait la kuzu na ngala bala mututé. Ko buka te 2023 ici la te beauté image au bala coquette. Ndaku de ça nga bien pour Rita. Azo zolo na azo sawa. Na linga coquette mingi. Il y a pas de souci. Na linga ke mingi. Problème c'est sincèrement ko vraiment na joie ton va na yi bon mutazanga ni mabe na été mais sinon elle se respecte. Ngai ngala olo baka boy. Beauté image. Katarita makambo o le kananga ngo alle kananga basala ki bombanda pour estilisa yo valeur na yo ki bomobali na yo. Bazaba simis. Yondo zaboui. Ce qui m'a leki a lobelo mo bomo ki ndia bwakilo. On n'a pas répondre. Tenga omoninga. Yo répondre te. Nga ndena zabo so na yebike mobali alinganga. Ono tiko loba. Ino tiko penyo loba. E mbali nanga linganga. Tilo tiko loba. Nga yo ba biso ba grand prêtre mère. Tokolisa masolo na bulo na mabala na biso. Oza mwana e. Ça c'est bien. Nzemba fali. Oza wala baso ki la. Nga kuno yebi angote. Wala oluki ba raison opose l'autre là. Na vie nanga je mérite mieux. Soko oze kozonga un jour wala bila yo kozwa ya la bay. Wala bila yo kozwa ya la bay. So wana nzema fali yemelina. Bon, en fait, il y a un moment où il fallait à Kotara, à Sarah, pour que
et je place na ma bolingo. Parce que Rita et Zoa qui vient place na yé. Rita boit qu'est-ce que beauté image. Alors qui a raison pas du coquette. Mais il y a vie n'a mérité mieux. Est-ce que beauté ce qu'on met qui cause un jour wallahi billahi cause ya la baille. C'est quoi coquette à côté de Oni? Hein? Coquette à côté de Oni. Pas tu as checké bien joué l'autre, la bengue l'autre. Non, tonton Hervé. On a vraiment l'analyse sur ça. On a un conseil. Ça conseil, maman. On a un conseil. Beauté image. Il y a la coquette. C'est mieux. C'est plus mieux. Pour les gens qui sont aux Wallahi Billahi Ozawa la baille, ceux qui la baille. Il y a la baille. Quand tu sais, on a bien ôté. Non, il y a un bango. Un gars s'intéresse à beaucoup plus dans la chanson féminine. Donc, ceux qui ont les Rita, Wallahi Billahi. Il y a la baille, il peut y avoir les là. Combien de gens ont la baille? Quel est la baille pour nous? Il y a des gens qui ont la baille. Ah, t'es aligné. Moi, peut-être couper la beauté image de coquette en tout cas. Waouh, fantastique. La personne nous conseille beauté image, vous vendez bien dans ma coco. Elle est une fille posée. Rita, ozo sala conquête, ozo loba. Façon aux aléli. Bandalego na beauté. Bandalego na beauté, bandalego na propre, bandalego na space, ça a un sens. Et puis quand on a ça, on attend, on a un moto dans moto. Et là, on a ça la épée là, et yo kana. Avant la face à Zanaki. Azana poto. Azana poto. Azana poto te poto. Attends, fille, pas du mal qui est. Bon, les ça vient pardon, on dit bien wana série. Attends moi je vais finir mais c'est continue le pour moi je vais finir Pandora, celui Pandora va finir Karine Pandora. Ouais, c'est qui batu des basi. Ba na filmer maman ba on mboka. Karine vous allez gâter à kitoko. Karine Pandoma, ce qui Pandoma. Comment ils en ont? Pandora. Pandora, ce Pandora. Aleki nanyo. Aleki tote mais ndenga bi aleki na mo ba bi mo buki. Karine daza mom na osonge. Karine na itote. Nzambe pardon. To yo chaba Karine nyoso to luchaka bien Pandoma isu Pandora. Te Karine mokonza ya kitoko. Karine ma de pa kitoko. Karine Kouli pesa kitoko. Karine pas la pa kitoko. Aza kitoko. Karine Pandora ndete. Pandora pesa na poto. Pardon. Azana poto mais. Akobongsa noko. Des saboy na zolo. Ti mam si singa pe mon quand tu pesa conseil to le baboy ayoka. Karine na fingiote. Obika changer. Na même soka ke ko changer. Omani na vie ko se ka baninga te. Po yo tango se ka batu badini parce que yo vana na poto bo senke famille no pesa kana Kishasa. Vraiment. O bo senke maman mneza kana mboko. Mo siko maman ngo ba ke no filmer maman na. C'est pas bien. C'est pas bien yaya. C'est pas kitoko. Poto ezaka fin du monde te. Poto eza paradis te. Poto ezaka kake. Et l'équipe biso na développement. C'est bien. Poto bozwa mbongo na facilité parce que mundele asali même ma belé. Yo kana poto na fin de l'année bo ba futisa bango pa. Elle va futisa pa ko. Bon so ba futisa pa ko mo tina mtata $100 eza tata 200. Ezali. En tout cas, il y a une personne beauté. Et puis bakata ba mbonga courant, ba mbonga crédit. Bani ba tika la kana tala. Na pion beauté. Beauté. Tout comme la vision à Souka maman. Merci beaucoup tonton Hervé. Un mot de la fin. Non, par rapport à l'élo émission. Un mot de la fin, la CPLI. Mais quand on mot de la fin dans la cadre de l'Iwa, tu as l'Iwa musique. Un mot de la fin, tu dois par rapport à l'émission à l'élo. Le bani pour la vidéo, tu commis à Souka. Mot de la fin émission. La CPLI Makasi. L'Iwa musique. Et voyez, l'élo, tu es dans la salle d'Inzabete. Il faut lancer la salle Makasi. La CPLI Makasi, tonton Hervé, vraiment. Dans notre analyse, nous avons 100 parties pris. 100 parties pris. Tu finis mon tout, tu le mets mon tout nyos. Voilà. Donc, on a passé ma beauté. Et puis, on a des conseils. Dans le kaka, Rita, coquette, beauté, image. Bon, on va prendre la bino et ça privé. Vous comprenez que les gens mingi, na comme na piaka, na liété, na sa mission na fatigue. Tonton avec, tu vois, on a continué à se la bosse na ina ngai. Yo, nous avons aussi sur le piaka. Nous avons besoin de bonne année.
kasi bato ba soutenir biso ba sala biso mwani biso nde to lo baboy ya omoni neti ngapi nande na zaboy na comment la principe moko na vie nanga quand tu promets au réaliser tes la finio et puis ko kanisa teke na obenga opona tuna oli parce que tant probable la promesse c'est une dette et ça nyongo faut foutre on promettre mutu mutalali déjà l'esprit wana après on commence à netike on pesa mutu wana on mona lokwa ke so pesi yango no tika na poche nao nyoso ikomi na poche na non tu te vends à boyer tu auras ta dédicacer bino et ça rappelle mon accouche si la reconnaissance et puis tu auras la reconnaissance envers bino tu l'accès bino peut signe à bolingo parce que bino na part na bino so comme ko sa biso obo sa biso bo net na période ba fin de l'année ça va que au foot à papu yaya ndetika kuna lingi na liloba te mutu nyonso na boka katili na soso na ngai vraiment mutu nyonso na boka katili na soso te neti ngai na lo bango vraiment 2023 pile beta kuna tokata biso émission pile comme beta il faut tout ça fait dédicace spécial dédicace il y a bonne année le 31 na pesi batu nyonso mbote ebele parce que pile beta na pesi no ba meilleur vœu ça c'est bien na pesi no ba meilleur vœu batu nyonso pour pili et beta bonne année merci bye bye tu respecter pile spécial dédicace tozo sala botina bon s'abonner pe na chaîne na biso oyo Demel TV original